Maman, tout banana, comment on va dire, parce que moi t'es papa. Moi t'es. C'est ça micro baladeur. Tenez que ça va en classe pour faire examen. Tout le monde est centre. Oh, il était au Tana de Afrique, un petit peu comme ça l'examen là. Examen pour faire qu'on est les kinènes. C'est en tout cas examen en là, début dans moi qui bien, même pas de comme ça. Début, biso sali centre mon héritier wata. Voilà. Début dans là examen ça qui facile. Maintenant on a combien na katikati. Moral ne combien ngoma be. Mais comment vous pouvez examiner moral comment ça m'a be. Mais bien maman ba konzambo ka piku ba lukabala ndirango. Comment biso to sala mais surveillance au bacheli biso na kata salle oya wala ndira biso bota ko esenga moral yo wala pourtant ya leki akoka lisuko si azasi ke no makasi ben taba na sirikate azaki nde na lisoko ya muneni comment ça bon mudu soka leki bongo fo ndenge kasi nga moral na ngande ke ndemba mo pa na yeti na examen na bano chasu donc tant qu'on a moni surveillance na biso leki vu que lisoko ezaki munene makasi est-ce que au travail examen bien vraiment elle a travaillé bien yo tout ni ndenge examen na ngele leki début na ezaki bongo na ndimi kutute donc mama circulo ngona na ndimi lete ke na ozwa pour surveillance azaki na lisoko munene tango leki moral nanga déjà ekoyaki na koma otala ye ah mais ce que boyo ko sa examen yo otala kadi ota oro bien ainsi maman exemple c'est manangati Internautes, vous nous suivez de partout à travers notre chaîne en direct Juka Télé News. Bienvenue dans notre émission Baïba Kenda Sango, présentée toujours par Aurélie Vang, la maman des garçons capables. Léona Baïba Kenda Sango, on a deux concerts, on parle de la Milena Mazuka M au Cube, on parle de la Prisca la guerrière Cataléa, ou ensemble de la Bango Tokoso, la Makambo, et en Botama, il y a Karine Mokonji. Sans plus tarder, Milena Mazuka, bonjour. Bonjour Aurélie Vang. Bonjour Aurélie Vangou, la maman des garçons. Bonjour Nababonnet, tu es Juka Télé News. Bonjour na concert Nangaï, Méléa et mon équipe autour na plateau comme on dit toujours. Ma question c'est ma réponse ya bis. Tout le monde qui Karim Mokonji, tout le monde dans live avec Karim Mokonji, Mami Mani, Abotaki. En tout cas, la vie que Batumi, Basoko Yango, jusqu'à là, Basoko Yango, Karim Mokonji, la baronne Abotite. Pour nous, mais on a Mazuki, je salon en déni et mon équipe. Si vous avez un baboya Aurélie Vang, basala on encore deux ans mutema mabe. Parce que dans mboka oyo batu bazana kanaï et presque la guerrière abaki si moté mabe nanda mboka kanaï. Yo moni déjà vidéo si ko fa sandeni. Parce que moni bate beleko babando zela pe Karine Mokonji oyo kwa na batu na maternité mona bata bébé ya chena tolo ko bakosa batu ke mwana. Nana mwana encore défisa mwana. Honnêtement ngani na za bona vie na bi que tout le monde est suspect. Ata kutu maman la biso mtekendo tika na maternité na kangendo kité mais na yebi avant ba pese mwana nga mona fona mona c'est moi sa maman na baptisé na yebi sata likambo moko. Sikoyo nanya nga ko so mwana na ye azwa apesa Karine Mokonzi na tolo na lien nini. Na relation ni batuto tika pe un mot motema mabe. Na yebi sa lobby ba live ke zongi taka mwa muke bon wa bundi na ba mama bimba si la maman mobimba belle fille maman mobimba abaku ke dindi famille bote dindi mwana 0 jour a dindi si ba actualité bon siko eze longa omoni Karim aza molongi nga siko non na komi na temps on peut se conseiller mais abongo na pena abongo la motema comprendre pena que parti oyo Jésus a sala katango Maria botaki ye yango mo ane pas sali pour communauté congolaise ça munene ça peut partout pe Karine Mokonzi comment déjà otala manaba mboko ba comprendre lingala te c'est question seulement moi na biso si abotami to zwana ba guerre wana to tsa mopandi to sepela to féliciter muninga na biso to tsa miniature afingi bato to tsa miniature ba publier siko tango aboti mutu aboti muninga ne mutu pourquoi pas to boakele ba fleur to la ligne c'est moment na émission presque à la guerrière ba live ti ba 0 heure iner ba to sepela kaka ata to lire à 10 francs Karine te maintenant moi na moko abakisa mel biso na mokili en tout cas photo sepela makasi ba jaloux boti kananu to féliciter to mélano ba champagne na ndenge te moi na kufa moi na vivre très bien je pense que ça bon. OK merci to mélano ba champagne moi na vivre très bien.
presque à la guerrière. Dans mon accueil, l'objectif à 0 heure de ça là live. Mami a beauté. Mais même a beauté, jusqu'à là, on continue toujours à lutter na kobote à Karine Mokonzi. C'est normal. Pour nous, c'est normal parce que la vie, il faut qu'à battre balinga côté. Il faut les appeler à battre balinga côté pour m'occuper qui est bien. Karine, normalement, dans les années la YouTube, comme à des camps. Tant que sur le bas qui moutouna négatif, quand il y a sur positif, t'es pas au bas fan no bas si kayo. Bon, mon comme a fancy comme il ça va bacher. Biso sur zaki parmi ba obanzi, ba qui Karine té. Biso sur zaki parmi ba obasina qui ba vidéo. Biso sur zaki parmi de le bas qui zemi on essaie de recruter ces messages une année. Mais si qu'on les zemi et bimi, moi na abotami, to comme qu'on le limité nzambi pourquoi? Tozo mo na bandumba ba sa ba makama minene, bandumba ba so sa ki ndumba mais lobi a comme pasteur comme qu'on l'appelle mino mabi. Moyibe a comme pas comme côté a batu pe batu babiki. Batu baza batu mabuma ba ola diba nzambi ba pesa ba bana. Pourquoi pas apesa pe na Karine? Pour Karine mutuni asa boma a tele pesa ba te Karine a tubela nga mama na ngambeli. Toi le gars na ba clash ne pour ça là. Biso ya na ba wa bota malio na YouTube mutu tout az clash chaka. Mutu ba ko ezaka na bande ko clash na tika. Mosala nini o clash. Oyo ko ta sikana na analyse ne. Aw sa clash sans les savoir ko sa clash. Pour aw sa de clash. Mutu nyonso na YouTube o sen azate senti pasati. Na moni mutu moko te wa ko lapide Karine po yena na finga te batu nyonso to ba finga. Biso ko to finga to memisa ba kolo combien de fois. Bon siko nza ba confondre biso. Apesi mwana. Biso tout le monde a encore autre monde à boy. Mouta koko zaza ba masum na sali mabe. Mais une fois qu'à reconnaître ma benaye et que à sengi nzabe pardon sincèrement nzaba ko limbisi pe ko accorder ba miséricorde na accorder pe ba miracle. Ndenge mona Karine. Maman a ça ba fait mabe oui ton dimi. Mais le lo akoma ko ça la nzambe na bo solo. Karine passe la mabe ton dimi. Et bon on se ka réparer na nzambe na yebi. Pour le lo to koma ko limiter to koma oluka ba défaut parce que ba défaut ezate. Maternité ni Karine na mbongo ni. Asa mbongo nini oya okende na maternité na poto eza na kitasa te. Aki na maternité na poto alouer ba matériel o ezaki to mona ki alouer ba mbetu ko eza ka chaque seconde au futa mbongo. Awa pesa kana ko bongo bongo ko ça plus pur. O louer maternité, o louer ba infirmière wana na ba femme accoucheuse, o louer ba bilama bongo, o louer na mwana. Mbongo ni Karine sango. Karine sango mbongo ni. Kuna déjà possible yo ki azota mala mutuka. Na besu ko non to mona ya to mona mutuka te. Donc asa mutu o azo mi luka. Asa na mbongo o ko sa ba délire bongo te. Pe moi c'est nini mama ngana boti mwana nga. Na pesa yo ko sa ba vidéo kanga ba photo na intention nini. État d'âme na yo na ebité. Ngana bunda na mwana ngana kasa transport tozo wela transport mama ko atindiki mwana nga tutani na bunda na ina mwana ngana liboko mama mwana kasa mutuka pesa ngana simbelo mwana o simbela nga mwana ngana yebi yo na ko bunda na kana nzoto mwana ngasa muki siko mutu afanye ne ka boti pour Karine apesi combien ake ko so mwana na apesa Karine pour Karine anani tout le monde qui va là, ils ont juste des cas vidéo, ils ont un montage, ils ont vraiment viens na poto na Belgique, na salle d'accouchement tout jamais pour ganga tout jamais pour sambe ni maman bakanga na manière pour ça. Pour ta sambe te poni na kini bato ba sambe lati. Si ko kuna des alola na tuna no kuna des alola. La maternité accouchement ba sambe la. Na ndenge nini awa na kini sa ba sambe la. Awa na kini montage ya basali montage ni assemble côté musu côté musu basangi boye buzo ba boyiko atako ba yina ka moto. Atako ba linga moto te. Atako ba lobi bozo lukina moto ka ba faute. Ya na kincha sa mutu sana kati hospital bo sa prière la ba docteur mo bo sa prière siko kuna kutu bazaleka yemoko mama nele mobile na ye a sa prière te pourquoi abanete ko benga mimi mama beto bande ko kumisa nzambe bati ka biluka bongo ya soki bo changer la vie na vie ça ngo pe problème ti et ça ngo pe lo te ça makambu yaka et puis so boya ki to changer la vie pour to monique et loko to boya ki e kokisami to ntima to na choite pour to bo mama na te to ko zo misi pe na limite to limu ça été pour to ba ka kosi to zo mona za réel mona ye wana botami siko to lingi su to mona nini vraiment tout le monde a soutenu dans une mon pandi boye mais na mazuna na miko bengo emokiwe to mona ki ba live salama ki to loya zemi ya Karine Mokonzi surtout de konabiso moura de la presse na de konabiso Yves Kalongo ya lobalike Karine Mokonzi te ka bala pa edi mais ce qu'on a minute au Karine Mokonzi aboti okoko lo bala eni na musika bon bango ndi baza bongo c'est bon eza nango normal hein au moins on ne peut pas condamner les gens oyo babande ko lo babongo parce que zemi ya Karine Mokonzi bando tambola pe na manière mo douteuse ozomona ezemi ya ba facette ebele er moko ye munene er moko ye mukie alors wana ezaki siko ba stratégie na ye omoni bato mususu bazo neti Yves Kalongo si abota ngana zaki na ba réserve na makamba Karine Mokonzi na zaka so na moni publication na ketu na papa mais ye du moins bando ramener ngana réflexion pour
pour dire que zemi nyonso emvimbaka te zemi nyonso ebimisaka mutolo te mais vu l'expérience pe basi baza na ya zemi bato mosusu babande kodute na ligne wana ezalaki wana mais en réalité ligne wana pe ezalaki ya libumu ya Karine ya solo te eza protection na ye wana oyo abande kotia mpo moto amona libumu ya mwana na ye ya solo te oyo andota wana bazemi babutu wana ya libumu c'était un peu ça et tant que fait Kalombo alobaki mauvaise stratégie mais oui ayebeki yaza muta ba délire yaza muta ba clash akoko ya ko s'exposer te akoko loba na munoko mais dis-moi jamais langage na yo ko bebisa étoile ya mwana yo il faut au moins la soit ba simbaki soit ba utiliser manière morobo et tant il déjà bando protéger mwana na ye et bando sala ki aloba bongo il fait Kalombo soit alobaki peut-être c'est un choc yo ndongo za ba garçon capable na yo boy au moins na sala émission na lukelo mutabo ma garçon capable vraiment est-ce que au CP vraiment ya moi au moins jusque là biso to saka au milieu du village Karine a blessé les gens beaucoup de personnes ya moi moni ba retomber oyo ezali on encourage pas qu'il faut continuer à bongo to encourager Yvette Kalombo te mais quelque part elle avait raison mutu oyo ayebi valeur à moi na te au PC chance au comme na moi na te ozo reconnaître valeur à moi na te ba au PC chance pourquoi to mona ba maman et bela mité mama beza ba o babota te ayebi pas ça moi na te on suppose que yo zo lo bana bana batu bongo po oza na besoin moi na te personne ne te donnera la chance oyebi te siko na minute oyo malgré Yvette Kalombo alobaki bongo azanzambe te et puis peut-être alobango sous le choc autala ki fiyo ndenga za nzambe penaka to otala na mokilo et puis vie sa vie oya bande ko lekisa wana sonde na komi na point wana na olinga kana ebisa batu boy personne n'a le droit de mettre un point na histoire à monte pour Karine Mokonzi nani nde abima na été vraiment na wa lokuta na wa solo pour Karine pendenga za bongo rien ne prouve que mibali nyonso bat batangela ki abima na bango ba fiyo ba saka lokwa ba Karine Mokonzi ba mal à la tête ako tangelo CVP boya msusi si ba o ba mona na kabato kimia wono ka pe ba 32 neti fi moko na famille na bango soko bali même biso na famille na biso za bongo so bali ti dira à ta tante maternelle na oncle maternel na yo ta tante paternelle na oncle maternel le nombre des hommes que tu as couché avec yaya na tanga 34 moi nandaku une fille de pasteur mais Hollande la boye yo mona ke mon santo qu'est-ce qui nous fait croire que Karine Mokonzi bimana batu nyonso biso tolobaka wana po tolobaki akoko botate non aza Jezabel ta nzamba kela na humanisme le quoi biso batu Karine Mokonzi aza démonté o batu bakoka ki kolobaki po na e point moura de la presse attention à celle ba 1000 live moura botate a boti sandeti asala effort à botisa yango wanati il faut ndi asala effort à botisa alors ba débat peneti ya batu oyo kokumba zemi faut batikela ngo biso batu oyo atana to kumba de plus tard to kumba pour te expliquer que na yoka posa dongo na yoka posa ngai neti ya Karine de comme ça qui est le koso et ça histoire oyo obete la rieta en tout cas yo lesanga na Facebook o comme ça qui ngai boye donc Yvette Kalombo atana c'est la famille ndenga za bongo tanga tala ki vidéo alobe pena oui Dieu existe vraiment alobe vraiment Dieu existe akochana c'était parce que namoni katale ya awa motema zaka na kosa omoni ndenge zana eza normal ye akokochana c'était pour azana communauté o balanda ke o balinga ke parce que bayoka na raté na Karine siko mama liloka mamoka la muka baluka ata 100% ochana c'était pour ce qu'a changé à vie c'est que communauté na ye bakobaye ye communauté ne ba okima ye communauté ba mona ki respecter ka ba parole na été na ka ya mura ndenga za wana soki olandeli mambo sala kasala ngo la ndenga mabete ayina na Karine te parce que tuni mura oza na problème personnel na Karine ayo soki na sa problème personnel na été ayo biso ka so afinga ya mo grand sœur mo mais ye moko na ye ba sa problème moko personnel te tango sala kango ayebi na ye ke Karine aboti ayebi ndenga za wana Karine mwana aza ya solo mais moyen anzima ezate po ezokendela bongo soki ya nzimi YouTube ba fan na ye
bafandi bamonaki ozala banini moko te ozala bamaloba oyo oyokanaka te ozala bamaloba oyo orespectaka te donc mura il faut azala na position wana mura il faut andimaka te azosala ngo mpe mabe te azorapele kaka ti mpo te eza boye tomonaki Karine afingaki bato mura ye wana change de maloba ntango moto alobi ke biso toboyaki obota te tolingaki obota pourtant yo kobota mwana na yo aya koyoka ndenge yo po osala bana baninga donc antimi déjà antimi déjà que aboti effectivement mwana za ye mende ba comme ce qu'on rappeler arrêta biloko mama bango sala yango balobi ba passer na biso et rattrapaka biso et moko ba passer na biso photo bongisa ngo po avenir na biso eza malamu lelo o arrêta comme ko finga na biso pele ba yo ka c'est ça lelo arrêta comme ko finga ma pona makamo o mama na salaki bien sûr lelo ko se repentir lelo ko senga ba pardon mais o ya sala déjà etika dans mito bato donc bato ba ko ka pas faire subir na mwana na yo neti mura meli champagne alobi siko atuni arrêta na nyango yamba yo na mokili oyo po nene ya bafinga mwana na ye Yvette Kalombo badukela mwana liwa nani mwana ya o akufaki ba melela champagne mo siko yo nani akoya banana quelque bafinga yo siko na mokili o nani akoyamba yo ba benyo so o mama na sala o moni mo ba mabe ba mama to salaka il faut to yeba lelo ko sala te nani osunga mwana mais soko sala ki ba bolamu ba comprendre que ye mama na zaki mte mama lam ata to zoya 100% te to sunga kata tango to monani nango to pesi yango wana moni zo sala ki murandima te po lelo so murandimi YouTube baby en tout cas soki murandimi existence la Chine eza société soki mura reconnaître que la Chine basala mamba solo existence nango eza société il faut ezalaka na bato oyo ba contre kalaka bango il faut ezalaka na bato mama biso sala bloka ba chinois to so ndima ke eumela to lobaka eumela te to koma lobaka la bana ba eumela peut-être mais to sala lango et c'est à biso mo 1 mois 2 mois mais to sala irreconnaissante kaka pour moi to ndima bango ezate eumela te donc so to ndimi lelo ba tshama peka likolo donc to ça obligé à ndima bango te ato sala lelo kone inane fo lobaka kelo ne eumela te ndemo kona ba chinois ya Karine lelo soki mo ndimi ako erobeba la Chine ko simba société kana mingi te boyoka yo lobaki mwana bango eumela te mwana eumela te pour ça la Chine kana mingi te to s'attendre na déjà boya ko loba bo biloko la Chine biso de eumela te tolobaka zeme umeli ndenge nini biso biloko la Chine eumela kate biloko la Chine eumela te ndeni zeme yoke de ko umela boyo soki ndeko ko bengana ka milayi effectivement nzambe yo alakisi muto saka na destiné ya ifia muto saka nzambe muto yebaka wa ko bina destin muto saka nzambe biso il faut ko tchaka virgule na point d'interrogation na vie ya muto donc tant que point d'interrogation so mituna est-ce que ko simba est-ce que ko changer ozo mituna o tche virgule bon tota non tilo biso ke sema ndenge mais yo so tche point la vie ya muto donc on est tout beau ya penza makambo samba loba nga pona nga Karine azaki mwasi o abotaka déjà abande ko luka nde mutu nini o abota ne ya sérieux abande ko luka mutu nini o ako s'assurer ko sala vraiment papa responsable pour la mwana ngai po okoko bota na n'importe qui te mais c'est sous basement les kana nzela Karine ba fendi wana ba les kana nzela Karine po na nini ba bota te po na nini na mitika te po yebi ke batu oyo eloko moko zo simba te batu oyo ba ko kenela nga liboso te batu oyo ba ko toko évoluer na ba te zaka ba vanti tama kutani na kikudi soki batu ba sona makasi yeba ke ba kuma ba mi makasi yeba to ba sona makasi oyebi ke Evia bimisa maloba mabe pona Karine pa bimisa maloba mabe pona nani pona Evia mais lelo ba ko zongela yo mokibe Miriam Swika comment on a ndenge makamba rezo kende conseil ni groupe saka bi Karine peut atika dans venir à exposition tout le temps tout le monde qui dans zemi arieta qui exposer dans zemi mais na bon moy abombela biso moi. Oui, hein, effectivement, moi, ce n'est pas un jouet qu'on peut aller au grand marché, au sombi jouer au Méminata. Parce que ce qui a bandé au temps où ça s'est mis dans le bas qui est un support. Mais je ne pense pas qu'il y a la biso poupée, moro la table avec la porte, tout est possible. Adindi, ça n'a pas de ce n'est pas ça. Donc, on n'a plus besoin de preuves. C'est mignon, ça. Suka na mweza akamwana. Teye fois ya kana ba preuve. Osomona. C'est mignon c'est suka na mweza akamwana. Lokola siko déjà to moni mwana ayo prouver bisoni. Keo atanga kena bon ndema sa bon fois s'attendre. Mwana mo banda botama santé zo yate. Azoko. Yo na invité allez longi pe na yemo ka. Même ça qui lokoso na bingo. O ta botama 3 kilos comme 4. Mwana mo penza aomona na azui na e bangote. Akaka ngi teke abalisi ba bakoli mwana ba faute de pour kokana pour déjà ba lobby que pour e bandit couler mwana
mwana naza pembe aza yete maboko différent ki otena yindi semba mbon na sepelisa ba liberté soki nzambe se apesi yo ezala etoboka lisu ezala ekata na mosala eza nini bandi eza yo sikoyo obatela modinyema tolingi na biso badelire na nkombo ya mwana te Karine Mokonzi akuba akomela akaita bibamure makambo oye a surmonter mwana na okoko surmonter te po ba camarade Karine atambola na ba oye moko regretter ndeni bazaka baninga mais est-ce que il faut continuer moi n'est pas l'andaliné wana maman Charlotte a regretté vie na YouTube to ko selo voilà la émission moko Karine Mokonzi a regretté vie na YouTube c'est ça mais faut sikoyo popola makolo lo ba ke malgré na za YouTubeuse mwana na boyi quand tu vas te moussousou au changer na mwana na yo pena ntango zo déplacer Belgique wana okei Suisse bosa na pena makambo ya YouTube na kombo ya mwana kende ko s'occuper na mobile ya botisi yo mwana et lobi presque nyonso baleka na nzela no babeta ba bar poto voilà oyo siko nzamba lobaki ke bino pena foko sangana ba finga e jigolo ba finga e mukala oyo mutobala yo mutobala ye bosala sikazie nyonso wana sikazie boti mwana ya montage tout likona omoni elonga na olinga na nyonso pwani mwana oyo aza star koleka bato tu mwana oyo namona na nga bana bastar babotama barebo bainosa babotama me mwana oyo alobisi nde monde atie mwana oyo alobisi bamama batata bakoko aliesi bamabota ya bato mosusu emonanake mwana oyo aza na avenir ya malamu aza star mpo banda zemekota alobaka kaka banda botami ezoloba makadon baotika mwana okimia te baosatire déjà étoile moko ezala na ifo totanga kaka kombo nani oyo asi abota mobali na fandi na esika moko so babi mobali yana oyo libala kopo oyo libala moko koaboutir te mobali nini oyo asi abala mwasi na ye akei koakompagne ata ana bakinya lelo oke koakompagne mwasi na yo ti azobota ti azoyoka pasi ozo asiste ye ezala te tomona yango te tomoni yango kaka epa Karine totikala komona te mobali yo Aurélie yo ntongo obotaka mobali okenda otika asala no video asundona kwa mwana pasi kuna ngana kenda obota babengani ye bayebisi ezonga il faut en tout cas tant ngana obota il faut balobi faut copier l'exemple à et vie o batu ba finga gigolo alandi mobile nazo mwasi na yazo partager douleur so moi ça leli boya simbe ça va passer maman Karine Mokonzi moteme c'est ekiti pour les autres Charlotte prière na bisayo oyebi ke nzamba sala na ba système ebe c'est ça maman Charlotte prière mobile ko consoler azo consoler mwana obota mabiete ndeni yango moni mwana azo sala déjà bona pasi et mon kit tu sais là au mwana za bébé ma osala bona facilité azo sepela déjà bi mokili yango ya kitoko bafika ki papa nanga ya pamba papa nanga landi mama nanga tina maternité affection pa ya mama pona bota malakimia mwana bota malakimia nani yango déjà atakutu Karine tondi makako pesa me apporter nani déjà mobali na ye yo mto pesa me apporter ste akenda kotik si mususu ki alaleli mobali akufiti kilo eleki ndenge Karine alalelaki evi yesu alaleli ye akobala ondingeli ata bato balobaki baobota su te video oyo epesaka mposa nse neti nga nde naza bebanda lelo na bandada ya koluka mpo nga mpe tu naokende fo baki etika nga mpe nasala bakapusi okangaki na sali yaya tomona bamabala kafwa bamabala lix esika mo te tosikala omona video mobala assiste oyo na place ya souffrance bongo ezalaka te mpona botami andimi na ye kikozalaki jigolo na ye alakisi bino ke bolingo ezali malgré asala ye mokala mwasi na ye bolobaki oyo eza libala montage bon maternité mpe ya montage yaya moto baopesa mbongo akoya te azala libanda so oboti esava bo tosendeli mama mbongo tokabwani esili esili akotikala koya te mpo ayebi ke eza kope na kokobimisa elongi nanga pamba te epuis akondima te apesa mwana abote so mwana mpo eza kope
yo ça moto ce qui ande ni ngana ke botu mona ka pamba bo et puis Karine pas ko konzima te so ezaki ko pas ko konzima tika na mona éviter pas yebi ke na YouTube olobi ba finga mona tata ba $100 donc si a comme na pas konzima mais parce que ezana subasima moko o eza vrai ezana subasima moko o ya original et ba tika ko ça va tout pardon tika ko ça va tout pardon vraiment en tout cas mais ma zika bandi ya biso wala na biso de partout en tout cas vraiment boyo Karine moko jaboti botika no ba live mabe bolo biso nzamba sa to limita nzambe te o nzamba sali mutu moko te akoki kolongola mina mazwika na zonge so mpanzi na yo komona balobi na Chine kuna yindi bato bazomela ba champagne bazo fêter oui c'est bien bon siko bazo fêter eloko mutu moko aza na musika soko na bolo bala bangoni oui et c'est on va partager en partout ndeni bino biso tozara o ka mutu bino bato bo fêter ba anniversaire mutu aza na États-Unis mais na ngoso ela nga vidéo ndenge za rappeler biso boto to célébrer mariage ande ko na biso basa na Luanda biso pe a tout ça la cérémonie donc eloko nyonso malamu ça s'est fait Tony 5D j'étais sali Kalamingi était 8 ans bato loko batoni 8 ans de mariage 8 ans de mariage siko yebisa ngai bino bato botala biso so saleli Tony 5D mois vidéo eza mabe to kaboli esengo neti biso depuis lobby na ebite so presque la erni maman na la 3 heures kata ba pongi non mona ko ndete to lingana tekela za ko kuta mna ko mayo ka posa to lingana na zaki na posa lelo ekoka eza ko amona la bina diplôme d'état ce que faut beaucoup dans la il y en a 3 heures non na saka na ko baluka kana YouTube na tali vidéo ngabi en tout cas moi basala kapamba basala ko ça peut étoile yango na bi a profiter déjà pour organiser ba amebele pour na ba bêtise ko ba mettre ba moko to de la Chine na ba bêtise ko to ba bazo ko ta bo ça pour na lilobanza mais c'est l'occasion il faut savoir saisir l'opportunité arrêter sa bénédiction pour na yo qui peut changer l'histoire de ta vie vraiment moi je pense vraiment que son lelo na lala qui bien te na zaki ne sengo na lo batie Dieu est capable de tout changer ba chinois et ba chinoise bo sangana bo ya liboki na buzo ba kutu bo accompagner et bon na mwana botika été alemba miliki alemba pampers yemo pe Karine mokonza alemba maquillage au monde quand ba bandolo ba teke maquillage na ba buto po ko sa zemi tsa siko ya mwasi awale ya kafu wana ba photo ekezongi mais mwana nde bomba ba berso teza ya hélicoptère bomba na kati yo tsala ka vidéo no koyende ko lobate pour que ça lokwa na mwelo ko moko echubaka yo ba bi mwasi so aboti vanda liangu ba mobesu pondu mbisa mai nani susu wangila donc mutu nyonso asa facilité otinda ta di ekolo wangila biso toza de mobiliser to otinda biso moto supporter ba kilo Karine Mokonzi aliaka mais Karine Mokonzi vanda batela nzoto vanda pena zongisa nzoto no bien makolo no etonda bien kingo etonda bien nyoso ezala bien je pense que arrêta pe a resepela tant maman aza en bonne santé et pour le reste biso to lingi base na mwana te pour mwana za eloko te mwana za mutu OK merci to lingi base na mwana te base eza emo Karine Prisca Katale à la guerrière yoko baksa en tout cas na organisation le côté parce que on se tous là qui yangwa ne monani ba o ba on timate ba continuer kon timate ye moko afanda abatela mwana abomba mwana na ye o kon timate on s'en fout biso to yebi déjà que mwana zali abota mais pour biso peut zali ba Saint Thomas donc tout le monde déjà mwana botika kakina fanda kimia. OK merci beaucoup to comme na suka émission na biso analyse tout ça qui lelo et mon cube la caméra plus ba dédicace là au niveau de la paix. Voilà, abonnez-vous massivement na ba chaîne na biso tombozo tala biso ko ça kitoko. Un grand merci à mon conseiller JM Jancy Mutombolong capable. Merci à sénateur Lutete Loboko Trépied, Fabrice Monde, Tony 5D. Merci aussi à Prisca Katale à la guerrière parce que tout le monde vraiment que plateau est qui animé des femmes et Makambunyo sont toujours c'est là et ça peut à cause de la femme. Tout ça aura toujours tout se soutenaka, tout ce qui va rancune surtout parce que en réalité même ba miniature tout ba titre à l'okuta na mité matolinga la ranabiso arrêta wa za mwana ya mutu nyonso wa sala na kata YouTube pour la preuve o lo bango a bien ou a mal ozo lobela ye c'est que ozo considérer et la sagesse karande est rené na misanya surtout tout ça là et merci à toi aussi d'avoir pensé à nous JK Télé News c'est notre maison au moment voulu to bandana biso toujours koya parce que les hommes sala to pona merci. Merci beaucoup, Mélana Manzuka et mon cube pour temps de responsabilité et une bonne émission. Presque à la guerrière.
En tout cas, le Bezati, merci Kanayo pour la Nebo Yambenga. Merci aussi à la console Nanga Melia Mazuika. Donc, on est toujours ensemble. Voilà. Ok, merci beaucoup en tout cas pour la présence na yo tant na yo disposa qui pena yambayo et voilà to komi na suka émission na biso o to sala ki analyse ya makambo en maman na biso Karine Mokonji concert na biso o to lingaka mingi en tout cas bonimo momoni plateau ndenge zala ki ya ko lingana zala ki na esengo makas parce que moko kati na biso aboti na minute yo ebi na ngata melania mazuka que Arieta azali mwana ya mutu nyuso o asala kana YouTube en tout cas to mekana to continuer toujours ko baki la kaka mwana ba fleur d'ici là portez-vous bien, vous comptez pour s'abonner à la chaîne Abisso et bye bye.